connaît ce qu'on est Peniel. Peniel, c'est biloba lobako. Peniel, c'est biloba loba. Zona mon norono, tu as super glue, s'il te plaît. S'il te plaît, tu as mon norono super glue. Trop, c'est trop. On n'a pas besoin de ça. Toke nango wab. So a auto bisab le renaissance ni bagalon ni ozozwa. Ni nango style raté. Tant que tozaka na besoin makambo, obimisa ka ngote, c'est si so mouche ne piqué yo, obimisa photo wana. Te, so bien la commune Gloria. Gloria. Ngana obanga yo te. Na âge na mukolo no makasi. Taka na 65 ans na maxi âge. Na maman mukolo. Gloria. Déjà hier au Kima Mobali na Zemi. Azola mikolo so butu mo ina émission zong sa Zemi bobo musa. On répondra tête tatu. Lelo yo na Zemi na to bita obota so liboka, to nzungu, to libanga, to linzanza, to yebite. Moi c'est ma to ingongi faut beta e fimba keke na sima. Na comprendre pas pourquoi faut que Mike beta kiyo. Poza poro comme libata, l'histoire libata. Et tu connais na. Oh Gloria, tu dois arrêter. Na maman yo, na tu so banda kilo. Na tu no mutuna. Tu as besoin Mike Alambai. Akoma tata mwana na po mwana za libumu, mwana liboko za libumu. So fait ce qui ngombe. So fait il a fait mami qui na libumu wana. O toli so ninga gbagala kata libumu wana. Mike Alambai de le charge. Moi ça c'est mal mingi te Luka Vanda au concentré c'est ce qui mukusele qui comme ça musapi au le babiloba loba donc ça continuer comme Mike Alambai Gloria et Talio au kolela on va comprendre faut Alambai aza mutu Mike Alambai aza mutu ana makila la chair est faible oh peninga moni nango ya mema bomina nyango tu te pas que ta bomina kata passeport ya Chico oh tu as sûr un passeport moi deuxième passeport on a c'est pas voyager Luanda à 4 passeport à Mobile a tika na une semaine pas que Luanda à 4 ali fille à cause ça Chico ba dépense à 4 passeport ya Chico dédé aye koki manambongo wa Chico ndakumba bana na biloko to ateka kenda este ayambi fiston say a posé la question à l'émission papa yeah Ken a tenu fiston say cette question bête au fiston say pourquoi ba bazaka pembe no bazo nyokwama bactère bazo nyokwama fiston say c'est quoi banani ba nyokwama banani pa yeba ki pété toka ba question bête ni azala nango wana fiston say tuni na yeba ko susu oh Chico Pululu azo nyokwama tozo mona kitamba zo tamba zo souffrir Koko lobi boye ya vrai à mon aki 10 000 merci 10 000 na maboko boye te 10 000 ezaki na batu oyo ba sheraki basaki funérailles ya matanga mwana batu asimba mbongo wana te papa masum de Brenda zaki wapi azonga kwani yoza président faut que tu na dernière na ye ata Chico ngasa bi mabe bolinga ki yete tina niveau te botaka bo yini mona mbala asa kufi na e boyeba o tu bo sala pona komba Chico asa kufi e kozala ngo nul sans effet et ça on a impact te au contraire bozo mi yini ça pas bato balinga bino et puis boyeba ke liwa pululu e bisi bo soto na biso ba comédien et bisi moteur mabe na biso sur la mamba ba site ce total mamba ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka loba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bile la confirmé. Nana Robo ya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile la nandenga ilusa. Victoria est certa.
Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Et bien j'ai la joie de vous savoir nombreux scotchés devant vos postes téléviseurs pour me suivre. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise charge il y a moins quoi cette station à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, et aussi à Willy Mavita, les coffres forts depuis Dallas. Nous sommes soutenir Jemima Ibele. Là je vois adossé à Maître Sengi Kingasane toujours depuis la Suisse, mobile à 1,95 m. Nous sommes Jemima Ibele, maman Yvette Mbia depuis Londres, la japonaise maman Mamie d'aide depuis l'enverse, Karine Mokondi, la baronne, autorité qui n'a pas Licolo World. Léon Nazala sur ce plateau avec tendresse, donc Tomeko Soleil, donc la sirène tendresse. Maramese Belé à Kolobalelo, dossier à Penel, na Mike Kalambay, Tomoni Kote Kunon dit moi mon pour aromati sakande ma foute na makamamo à Penel, pour qu'à Penel a pété bas plan. Côté Moussa Tomoni Kuna Mamé Mili, donc à Zu dossier on dit comme une angoyaye, à Sombine, on va comme Kofinga Batou, du n'importe quoi à la télé, tellement dans la tendresse Lelo, à classer puis à recadrer. Et aussi dossier à Eliane par rapport à l'objet que Pasteur Moïse a violé à l'âge de 15 ans. Tout sur les bélés, évidemment, Bassi à Pouloulou, Bassangalaki, Bassi la Maman Coco émission, tout sur l'angle avec la sirène tendresse Dibinga. Dibinga boni. Bien, c'est tendresse Dibinga, la sirène. Moi, na mubaloket pete mbisa aquarium. Tala kasko simba te bongo nanga bo dundango. Ou allons-nous tozo kende wapi. En tout cas, Nazafa, l'artiste noir, Babi Floka Béa, Karine Mokondi, la baronne, quand nous sommes là, bas charge, bas le défenseur, bas chinois, bas chinoise, bas na membre, mbote na bino, moto na bino yango. Oui, bien, nous sommes là, on a bengabi, ils arrêtent, bon, c'est pas comme non. André, c'est pas comme non. La sirène, mon amour, le keto pete mbisa quoi. Tela kasko simba, tu n'as tala nga ba simba. Taliga ba simba. Aussi, c'est soit le mbisa quoi. Voilà. Attends, les qui. Bon, je vais te bokalinga. Bon, lule kado de mazaki toko agréable. Bon, lule et kaka. Mais beaucoup d'amé te bon naza eliamable. Pour bitumo ça banana longa ka. Karine Mokondi bongo la baronne. Voilà donc comme a dit tendresse l'autre bundaka Karine. On a les na bolingo na linga autorité morale ke makasi pour ça la kama minene makama malamu yonga na kumisaka e na lulaka e na kraka e Karine a faible non tu sais ma petite terre aïe. Voilà donc tout cela là nous te battu sur que maman Coco ou azala qui moi si ya papa ya Chiko Pouloulou azam master na yo tout monde après enterrement tout le monde a subitement on dit 4 femmes donc mon coco to kani comme les baby les autres ngana kani pendant comme la monter ba sali ba mission na kadogo ken koloba que non par rapport ya ndenge ba comportement les cas qui Coco ando lingate mamba matalikolo ado dénigrer bango tout ça ba le but nyos te belé mais en tout cas mais basuna comme ko la TV pour ba lobela Coco et puis famille ya pour on dit ba pour basuana. Famille baza pour famille pour baza pour basuana te preuve ane bomoni yeken alongo la seule émission na bar cela veut dire à humilier na basiwana baza basi ya bar basi baza sans valeur baza bon biloko moko te po babaso ba se respectera bako ndima te ba kesa ba mema bango penza ba se émission na bar bakimaki famille ya Pouloulou po ba kelo ba osala les bêtises ba osala contre yango et puis c'est qui a poussé bango bandima émission na ken pena pesa bango ba mbongo pour passer l'émission tout ça déjà informé parmi Bastien les ana moi si mon boyaki sur l'émission ken moi si moi za ko boya ya za na sima caméra te ya na sima caméra donc c'est que bazaki 5 bazaki 5e ndaki na sima caméra zela maman Kulutu soit disant Angola Lubumbashi no munoko mulai 5e na onda za ko matando boya bona l'émission ndo boya wana abi oh bazaki ozobiso autre solo là to solo là bato mili bana lupangu ando to boyaki na biso bité ya biso to sala ba famille pour ba oloba ba olingate to kende quelque part ba kende quelque part apesa ki bango mbongo apesa bango chacun $30 donc ndi ba dépenser ne ka mbongo ne ka po bango $30 ba sala émission ba biloko wana et puis biso nga so tuni bon afia benga pe akoko na présence nanga lobby so basala émission na bit ya émission ya nini ba fiango ti ba ndima sala ote bandimi yango bit mango ezalaki
pour babi que maman Olivier appelle ça qui Coco Mbongo. Yango wana $10,000 ils doivent tout ça babana tout que réclamer Mbongo wana pour maman Olivier luka abengisa biso. Mon but c'est mission basala qui y compris na muto et même pas de déontologie, il y a biso il y a chronique, ayambi batu pour ba insanité, collapse tout que ça se comprend dans la vidéo moko. Chiko pour tia kufi. Batika ko bana kente pourquoi? Chiko pour ken piana sala que mission que mba toi, je salue Fiston Sai patron ma comédien tout na PC Vambo Tebele Fatouka Yembe bisous ma chérie et puis merci à toi Fali Maswaku vraiment ndenge okenoko tika ndekono tina Lilita vraiment merci beaucoup ya bolingo yango wana ndalo banini aye ken piana ayambaka Fiston Sai na émission motiko le kana 2018 non 19 ba bandeliwa non 18 ayambi alobi baba fin 2018 baba 19 ne bandeli ayambi Fiston Sai a posé la question sur l'émission papa yeah Ken a tenu Fiston Sai question bête oh Fiston Sai pourquoi ba za pembe no bazo nyokwama bactère bazo pembe bazo nyokwama Fiston Sai c'est quoi baba nani ba nyokwama ba nani po yeba ki pété taka ba question bête ni azala nango wana Fiston Sai tuni na yemoko susu oh Chiko Pululu azo nyokwama tozo mona kitamba azo tamba azo souffrir émission wana batinde ki on Chiko Pululu et puis Pululu asala droit de réponse vidéo wana tozana ngonde na lo bape bo nazana osoza pe na tembe benga même muna a peso bota émission muna to sala mosa koko bon mona annexe ki vidéo oyo Chiko asaki droit de réponse na Ken Piana bakala ko loba na tena pour azaki na kanda taka Chiko luka Ken pa beta ye bata mwana nani na Landry japonais bazaka na Landry na koko bapekisa koko tapekisa bango bon moi t'explique na sekele wana na motema mabena la haine wana et puis sentiment ko tsaka ba vie aibi ka ta dépenser $90 ou $120 aibi ke ako récupérer na ye bote l'émission de tramba vie et makasi donc ba sans bazoko appuyer biloko mususu to ke non molo to ke non moi c'est liboso wana na occupé parce que liboso ne o avande koto maman na Jessie ngato na bana batu ke chika tiki di bana batu baboyaka lelo ba ko ndima ngo donc wana stole to ko marteler sur yango te moi c'est liboso na kipe na ngate na na o ami bale na be neti ngala utama be chiko ebisanga na yete présentant te betela ngali so na yete na kama na moni na télévision moi c'est pas ya Pululu po Pululu abalite mais moi so ya kufeli to ko ba bien eza koko po bango tutu bazaza na babali na bango mais mutu oyo atie na mwana ya bébé ya koko bref ne pas ndimeke koko ndaki moi ça Pululu bata ba age babala na bango moi si ni mwana na ye aza muke la basi nyonso eza koko et puis yenda koko kufela ki ce qui lelo ozana mobali ovane obeta to lo 5 ans ngabi ke Pululu ke Luanda peka ba 5 ans si le Pululu ke sur Luanda te siko bolunga mando selon eni ya téléphone ya papa vidéo Chiko Pululu déjà ne ba no benga la téléphone on benga bi na anglais baby donc baby na Luanda ba benga bongo merci avant bia ba eza bi azoza ba bi déjà zo kota ke déjà ba bi ils kota ke déjà oh ya luka so ba ki passe internet so ko ka mutema passe penza internet ya lobby ba na bolingo na Chiko bolingo téléphone Chiko pe 3 appels trop ba téléphone ba WhatsApp te andol nga ada bolingo mais mo bi ka bloso so mara boye so mwana po andol nga ba na mi hotel so mwana ko bebisa Chiko ya lobby biloko ndako ya koko eza ye alokuta ngana yebi ndeko ya koko ana poto ana Londres déjà na kena malembe ndako Chiko tonga na amboko ko to komi nango nini ti kote ba ipen comme munga fula avant munga fula so zaka na ko pepeno kitese na sebo est-ce que Chiko ando ke azaka avant comme est-ce ka kufi nando ke ne kuna pe trop comme nango kiminga tant Chiko azaki wana tant Chiko longwe Chiko azaki na Pointe Noire déjà Chiko azaki na Pointe Noire ndako ba jusqu'à Chiko kufi Chiko amonaki yango te ayebaki yango te tant akiti na Brazza akiti awa abengi ba famille moi se bakenda ko zoyer biloko pe batindaka Chiko pa zalaka te bandeko ya koko bazaka na Londres batindaka biloko soki toke neti lelo toza te maintenant que sur l'émission batu ndeko ya koko o atindaka biloko azaka na Londres
abagina benge en direct à expliquer yé moi na moi si wana allo ba ce qui comme on tanga communauté allo ba marque ya bilo pour le lo soki osomaki TV eza Samsung ou LG ba TV nanga boko ta ndoko eza LG ventilateur nanga eza marque Tendresse réchaud nanga eza marque Muna exemple ba tunaye il faut que ba marque bango balobi ke eza biloko eutaka poto yaka Chico kutazaka na Kinshasa te on azaki na Pointe Noire allo ba biloko eza na ndaku ya koko batu ba ke no filmer si réellement si eza biloko azoloba eza lokuta eza ni bazolinga ba salir kaka koko te yepe lobi na émission na lobi ti bazaka na Chico yebisa ete ke non ana bana mususu na sima ya mwana oya ya bota Chico abomaka koko quoi abomba koko te eza na preuve mambolo ba Chico na eza na preuve nango eza ba $30 zo pesa ke mampala ana ba preuve ponga na yebi nanga bana Chico nga tanga nanga Luanda te pona nanga Luanda te na yebi nanga te donc na bobe vérité comme na motote moi si msu azalaki wana wa pembe ya pembe ya motane ye alo ba vérité baboya na Chico poani baboya na poani pour yo mto yi camarade Chico baboya na ki aki mara Chico tonga bibisa ki CD ya trop de baboule to sala clip na on a Point Noir ko tape studio na Point Noir na théâtre Tchekele Pete film Tchekele Pete Chico agenda ko teka yango na Luanda bazaka na ba mepela ba teka ka penza ba landry bateka mbongo bika ndezala mwana manga bimabite ndako mona bela mbongo boita so mbongo atana agence ezaki au-delà plus de $10,000 au-delà nango atindeli mwasi na mama bana na fio na pembe Chico atikaka pe passeport na ye Chico azaka na 2 passeports mwana mwa po akinda kumokoti azwa passeport avant kutu te akata passeport ya Chico tu as sûr un passeport moi deuxième passeport on a c'est pas voyage à Luanda à 4 passeport à mobile a tika na une semaine pas que Luanda à 4 a qui fille à cause ça Chico ba dépense à 4 passeport ya Chico dédé aye koki manambongo wa Chico ndakumba bana na biloko to ateka kenda este on a lobo ayebi yango kutu pa ya matanga wana mama Chico aboyaki matanga tanga ya aboyaki akeko luka pasteur Enes comme mama Chico sambela kuna pepa yebaki ye akesinga bolimbisi de ba kana pasteur Enes ba pesa ke nzela aya kolela Chico akota na lopango mais pourquoi on dit ma collègue à la télévision soit disant vous avez un souci vous avez un souci pour passer que c'est kana bango tout bonnement besoin qu'il y a 10,000 wana bango pas va part na ba biloko ba pesa Koko lobi boye, il y a vrai à mon aki 10 000. Merci 10 000 na maboko boye te. 10 000 ezaki na batu oyo ba geraki basaki funérailles ya matanga. Moi na batu asimba mbongo wana te. Asimba ki yango te po yazaki ovanda zebe ko malibanda te. Yazaki na kati ya ndaku. Azaki na kati ya ndaku, c'est là kutima ba Chico yenda za mwasa pululu même ngamo pe témoin. Ko vanda libanda ndo vanda te kana kati soko ko suba ba simbe ba subisie ba na ko soko seka 4h du matin. Tentation lobi auto ba obi c'est non famille ba Chico ba bi ke ne mwasi na. Mais pourquoi na matanga tanga présentation ba présenter ka bana. Ba présenter ba lobi ke no pululu akufi célibataire. Ce qu'on appelle ça na ba célibataire na sens pourquoi? Célibataire na sens Chico abimisi mbongo bali kokote. Wana eza vrai. Célibataire même Bible lobi va na mwasi 6 mois. A komi ya yo. Et baboti bana bazaki na bazaki ko se préparer pour babalana. Babu da bana mi balé. Ozomona. Mais la loi Congo so c'est da 6 mois la mwasi na ndako. A mwasi na. Aza mwasi na ye. Mais ma belle ezaka pona ba pesa ki asaki geste te bazaki na procédure na mois de février ou mars wa babalana. Omoni ba présenter ki bongo mais ba présenter ki eza pona ko eze ko créer ba problème. Omoni Alexis même pas y tout le monde attaque non obota la maman bana oyo Chico a fait na maboko président Bordo asali yangote président Bordo asali yangote ngana ko kelebe président Bordo osali yangote Alexis bolingo ngari Chico mais pona ko mepe na cimetière te motuna na ngango wana pona cimetière to moni maswaku vraiment maswaku je suis de cœur avec toi maswaku na moni Ginola na moni pomba na moni kwikwi mama kalunga to ko mona ye omoni so papa masum de Brenda zaki wapi azonga nda opwani yoza président faut que tu na dernière na ye
ata Chico nga sa bino mabe bolinga ki yete tina niveau te botaka bo yini mona mbala asa kufi na e boyeba o tu bo sala pona komba Chico asa kufi e kozala ngo nul sans effet et ça on a impact te au contraire bozo mi yini ça pas bato balinga bino et puis boyeba ke liwa ya pululu et puis si bo soto na biso ba comédien et puis si moteur mabe na biso et puis nazo yo ka on dirait réunion moko linga sala mapona moi sa koko bande ko na bo sala ngote bo sala eloko wana te vraiment nazo singa me bo limbisi bo sala na tanga na ba kombo te mais bo sala eloko wana te et que bisa no ridicule et que ce pas bino parce que moi ça pourquoi ça liba on ni s'il vous plaît bozo fula koko bonimbo fula sou koko une fois encore de plus ndebo fula kanga boye bate botika eza conseil gratuit c'est eza na sens te parce que ngai na ebité na moni émission monte koko afingi batu na moni na ngai te bon comprendre lo moko ezoleka pa baba na basa ki jalousie ki bombanda ezoleka bana basi ba ex apululu wana o aliboso asa na mobali o mususu wana mama ya mwana oyo ya Chico ya kasavu en tout cas mwana mwasi na félicitations azalaki wana boy penza koleka aboyi na yak na sima caméra malgré kendaki yede besoin ba information sur est vrai abi engana za nga ko bana nga ko leka na télévision te nga na yaki na bana nga mwana nga alela papa na ye nga pena lela papa mwana nga o ba bien o ni netalinga ite to tikela mama koko nde akokanisela biso na bana na biso yo ka une très belle femme ye wana en tout cas maman mobali ya mwana mwasi wana vraiment azwa mwasi malamu mama mwana oya Chico oya kasavu na ndo savu ya mwasi yende mwasi malamu azaki pe wana mais azaki na sima kamera boya ki Quel est le proposé à $80 à Boyi. À Boyi. Vraiment, il faut que tu sois un putain. Le bilan, c'est pas Coco Lobit. Moi, c'est une émission de Coco. Tu sais que ma mouture, mon abaye va coûter un gars. Coco a camarade nanga. Coco a intérêt au Kosangate. Si le bali va qui c'est Coco Bundé, tu vas dire quoi Coco. A bête qui ce qui béwana ce qui commande wana a bête qui mbata pas yoka qui a fini Coco longima bé Coco tonga telema a que so eh o peut-être longima bé zo liambongo ya Chico ya ngonde ezakite na Coco yana Coco ba sonite ba bla c'est sous preuve et ça té. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, ce genre est très délicat pour voir que ma caméra continue quand on na déontologie il y a le intérêt na ekaka oh ya sali ezama be faut telemela mutu tanga sel mabe eloko na ezala kate voilà donc Kadogo likolo luka mbongo no ya chaîne na yo comme ko bebisa mwa muke musala na biso voilà to meka pe ko luka pe na sujet wana to continuer par rapport à sujet Peniel to c'est l'homme même si to c'est la mission mais lelo to monde c'est comme si Peniel makamuto azolo ba mutu mo benga lelo binanga moi mulopo o eza libala eza deuxième mariage na ye mais on l'a peut se Peniel conseil mais yeso do matisu mafuta pour Peniel aloba suma be à la contre ya pasteur na biso Mike Kalambai parce qu'on a sujet wana ya ko beta wana et tant que tendresse dibinga faut te na nga moi mulopo te pour moi mulopo ya osala musala na ye to condamner moi mulopo te moi mulopo ya zane chroniqueuse azo lukane pe ba vie na ye alu pe actualité na ye mato connaît ce qu'on de Peniel tia biloba lobako Peniel tia biloba loba zona munorono tia super glue s'il te plaît tia munorono super glue trop c'est trop on n'a pas besoin de ça toke nango wap so a ozo bisa biloko no zo ni bagalon nyozo zwa ni nango style raté tango to zaka na besoin makambo obimisaka ngote c'est si so mouche ne piqué yo obisa photo wana po ba beta yo c'est au secret que maman bé yo ba beta ki yo oh ba comprendre faut Kalambai aza mutu Mike Kalambai aza mutu ana makila la chair est faible oh e pe ninga moni nango ya mema bomina nyango tutu ba ki ta bomina oh a mutu botala la Bible te Salomon azara na basi combien Jésus ku mwana nzambe ku ta beta na temple la nzambe asilika kutu e ba comme Mike Kalambai ba ko telemela bino mukimo ba boni boeko ape mutu mutu ya sa senga excuse esilika tu no bizolo ba na boni boy ape ba na out to moni film so talango obe je fois Mike ko ba la laisse puis le lui ko zo AVC o ka ta pensa ka kia c'est comme si on a baby c'est l'un point Mike sur la bala basi ba banga ye Mike basi oh moi si oh frère Mike alinga bala to bazaka ne ko banga na ote mutu azana ndenge na ye mutu azana mabolingo na ye si ba beta e bongo parce que ça qui m'a bé
bolingo ni bitumba koso ezali pipili mungu ya bolingo kofia yembango. Où allons-nous? Moi si amateur ingongi faut beta e film ba quelqu'un na sima. Na comprendre pourquoi faut que Mike a beta kio. Posa balo quoi me libata, li soka libata. Et tout konena na konena. Tozo kende wapi? Ou alors nous ba la bamba comme ventilateur parce que babi yé vendeur on ba charger rango, sko yé peine la bana de mon pépé, ale Mike Kalamba ya bise que non tap le cabo tenga na mon pépé na kana maman ko beta. Est-ce qu'il y a un peu na sujet ba ko beta la mutuna ba pota bongo. Et le kuta. Tika le kuta. Ozo luka beza comprendre ko kompe mama YouTubeuse hein. O luka penza base. O comprendre nango. Mama, batu ba tindo ba kosa yo. Ah papa bana na yo. Cuisine interne ba bimusango boete. Yeba internet ya mbela minu mi balé. Net na message na nango. Yo okoka makambo te. Kaka bato ba kumiso wana. Lelo le ba balukela yo. Là je te dis hein ma chérie. Attends azap ce qui pasteur ce qui Tyson et Talbino. Mike Tyson. Est-ce qu'il y a un problème? Botika Mike tranquille. Peniel. Ceux qui ont la souci pour nga yebi, moi son baso ba kabwani, des personnes qui moko ke na ko loba papa pesa pa na kitiko. Po bolingo eza. Moi ka na ko loba boy. Yeba yewana ndazol la bolingo. A luka Mike Kalamba c'est trop tard na bêtise a boy. Mike Olim c'était. Donc on ra sima. Bon moi ni makambo oyo, moi ça maman kapia ça ka moli moné pe na kimia. Ça la pasteur frère Matou. Abenga ba caméra ba molé total ngo biso nyonso mobile na mwasi na kati sambusa ye mais suka nango sa bazonga na kati ako senga pendant bazaki zoba ye donc allez-y comprendre Jésus lobaki boye na mwasi andumba to benga na longa mwasi andumba atunaki nani asala lisumu tatomba musapili kolo na bandela lisusu tozonga no pe na Bible Jésus atunaki mwasi ni na sala mutuni na sala lisumu te atuma liboko likola bambeli banga mutu azalaka te seke miso toza baza imparfait toza bato akozanga kokoka erreur eza humain na ndimi teke Mike Kalamba aliboma moko alando beta mwasi non ou alors nous botika Mike Kalamba tranquille na lobi oso akoloba lisusu na gérer banda le na porte parole à Mike Kalamba na nko voilà ko porte parole à Mike Kalamba mais côté kuna mame milliard de salande ba émission ko finga frère Mike le quoi alika porte parole le bili na bibo yo mame mili te so me na komone Gloria ngana obanga yo te na âge na mukolo no makasi taka na 65 ans na mati âge na mama mukolo Gloria déjà yo okima mobali na zemi azola mikolo so butu moi na émission zong sa zemi bobongisa o répondra te tatu lelo yo na zemi na to bita obota so liboka to nzungu to libanga to linzanza to yebite ozubu nokola plo nyoso ngana matinga etant que maîtresse au côté en pour monique au taquet Fivette indirectement. Yvette Kalom. Yvette s'il vous plaît, comment on est compliqué à moi. Yvette Kalom, mais Yvette Kalom au niveau na hauteur. Tu sais pas beauté, tu n'as pas beauté hein. Tu décorer, mais tu décorer Yvette, tu sais pas Yvette Kalom au tiers. Tu yeux au tiers boy maman, le chèque. Na kanda na hauteur, na rappelle comme na hauteur. Mais naza défenseur, na ko défendre. Non, on cadre bien. Tu as une beauté à l'équio. On a beauté à Bassa Nyongo. Gloria. Na Mayele, on s'appelle ça le chèque de la classe. Yo avez une classe qui a pour nous. Et puis trichesse ma casse au monde ezaki. Yo demain la classe ezaki na ngote. Yo zo finga Fivette. O finga Fivette kalo mona likamunini. Ya yo nini yo do. Gloria nga ko poto on a problème mutu. Yo ba munioso mukili yo yeba kaka. Qui connaît? Madame qui connaît tout. Non na mona te loko erata na mukili. O rata fi o ezakani ne tung saka molimo na yo. To age zo menacer yo yebisanga nanu. Mais ça zemi bat comme moi ça zemi ndeni koko le kana TV bolo ba ono vana oza zemi na liboka na kata libumo. Oh ça zemi te liboka. Liboka so ça zemi tomba libuto ta libuto Lucas. So ça besoin bota siko prématuré. À cause de Mike
Gloria oza na te ko manke Mike Kalamba ite a camarade na yo te a moninga na yo te so oza nga Mike Kalamba ya leka répondre au te kwetu ka tu jimini machamu menu Mike Kalamba ya za wa kwetu na côté lié na ko et puis na porte parole na ko Gloria tu dois arrêter na moment yo na to so banda kilo na tuna mutuna to za besoin Mike Kalamba a comme tata mwana na po mwana za libumu wana liboko za libumu so ipe so ngombe so ipe tilape mami ki na libumu wana o tolisi mazo ninga gbagala kata libumu wana Mike Kalamba zo le charge est-ce que libi malembe ayo bota na kine ngani nga bota penza sumba mwana ndeko sumba to mwana ngo mwana na aza bilonga tata 10 nga mwana wana o mwana elonga tatu koto yo Tonsha o mwana elonga Tonsha quel est bien arrêté Tonsha mba ni pe Tonsha c'est pesé Tonsha posez moi tata belé koto elonga comme nana lobby koto boye elonga tonton wana Gloria ko pousser ngate misaka moto sola ngano na koma moko nini na kapela yende kolozem ye bopana bondoko le bakena lia ngulu tota matanga ya nani ya pa mundori bopana isko bosi na pesi Barcelone mbote to baby direct to na Barcelone na pesi Barcelone mbote princesse mbote bozaka la bango oui ya solo na moni boka basante ba manette belé bo voilà manette ba fleur bo na mona so Gloria raisonner oyebiti kota suko ma somo betsenga soko meki kaka pa tanko mbala na bimisi makambo ngo pousser ngana ko mabongo te donc tika makambo ya Mike Kalamba na mwasi na ye etali yote Mike Kalamba abimana Fivette Kalombo yo za esio wapi wazande koneta bimara na Yvette wana bimara na esio wapi ngana bimana yo la jalouse Timothée Ambe foutara comprenez avec tendresse c'est comme ça dans réalité quoi Timothée Ambe foutaka te yo mana yo bakanga yo kaka te aba ko mo le la biloba zolo munono tongo super glue chango non super glue peñe lango ayebi yote bosola te bikota kota mayamba oh akomi nde ande kwa peñel po abiki na ndeko na yebi po ye ba ka ba famille so nakamo kanda ba ayebi aza famille na pulu telo ko kamsinga ngwana pulu ndanzimite ke bona ki soni ko hôtel mele po yebi pulu bioba okosi na kota mekate donc botika biloko eza malamu te Gloria tika ba comportement eza malamu te moi ça zemba lo ba mingi te o bota mwana misu na bikosi wana pesa zo na oyebisa yo moi ça zemba lo ba mingi te luka vanda o concentré zem soki mukusele ki konsa musapi ololo ba biloba loba donc so continuer ko Mike Kalamba Gloria etalio okolela. Voilà donc te comprendre que non, tendresse à expliquer parce que lui Nicolas comme il porte parole, il y a Mike Kalamba inanko. Bolinga comme il porte parole, il y a Mike Kalamba et je crois que tu as la biso donc mon boss JB Kumaluta depuis Dallas. Tu commences un verset biblique mais totanga Psaume chapitre 143 verset 2. Et le Bible na sera mukuse. Aucun vivant est juste, seul Jésus-Christ. Aucun vivant est juste sauf Jésus-Christ. Si quoi Bible est ngomo ke lobi yango. Tout le monde est bon juste à part yé mo. Si quoi so Mike Kalamba abimi atena Fivette Kalombo ya yo nini ata beti mwatine ya yo nini et bon ça ya yo nini soko lingo bota li bangano so na libumu. Continue là. Et on botte à liboso, tout ce botte à calais. Quand on a tout carreau, tout passe au botte, tout les bancs, tout les zita. Au botte, tout ça 4, ça une semaine à passer au botte. Keba na émission. Et puis on a sonné le rappel à la télévision. Soit il y a moi dans moutou. Ah bah il va pas moi dans le catalogue. Eh, oh évitez. Moi ça c'est mal le baté, bah il va moi dans moutou. Na mungongo, nous quoi le baloba. Où allons-nous? Voilà, où allons-nous quand moi pesa comme ya chaîne nae où allons-nous? Kaka makambo ya kobebisa ba image ba sala nzambe to moni la fille wa sala ye oyo akota a figura na clip wana alobi qui paraît le pasteur Moïse Mbi a violé à âge à 15 ans. Oh kindoki te. Lelo. Oh eza kindoki.
nayeba te tabili basaka na basali na nzambe na ntango ya kala bokumisaka na nzambe mpo bamongo echange na sodome gomo nde elongo na makambo wana osala mosala na nzambe pour mabele efongwami odindi olimwe epuis bible elobi ne juge point kojuge mosala na nzambe te mpo aza motu lokola yo bobingela so aza ngo na nzambe te. Il y a personne qui est parfait ou parfaite dans ma belle. Même Bible le bien on va tout tanga. Il y a personne où tu wap. Albia Viola qui est? Viola a 15 ans. Bon, na 15 ans. Frère Naneza Moïse. Pasteur Moïse. Pasteur Moïse. Azalaka na Kinshasa. Si les lots attaquent voyage, Azalaka na Kinshasa. Azalaka nini pas no kangisa ye apporter plainte, à l'accepter ma preuve. T'as pas sera dans l'état. Mais comment ça la réputation mutu réputation peut-être seconde via mutu. Pasteur Alela qui na chez attend atteint peut-être à Leli. Pasteur Moïse. Vraiment ko ça bossa na nzambe bongo pona nini. Ozo luka succès et c'est pasteur Moïse aibio. Bon botuna na bato bozo la na minute. Si seulement si oh la fille à lobby et que ça solo. Pourquoi pas attendre na hôpital T à que munganga monaye base na preuve tangible. Et puis, à qui nous reporter plainte, balande la yango. On lui a sali moto na nzambe. Tu na moni kutoka na mukolo ya suka. Bana, batu, tribunal nzambe zali ko ya. Na ba ko be vérité do yibolinga ngate pona ba vérité oyo. Ngape na ko kufa te, ngaba ko mega ba ko koka te. Likamo na moto te, mama. Tribunal nzambe zali ko ya. Ceux qui ne divergent pas, ma fondamene viennent à quartier, tu as mis divergent na yomo na misapeto mi kote banzete, oko c'est la Moïse. Keba na monabe on a pasteur te pona na kanda. O meka la Moïse mbiye. Comme meka te arrête. Moi je parle, toi tu parles, arrête. N'importe quoi. Mais bah, depuis 15 ans, depuis 15 ans, ce qu'on a clip pour la nuit, avec la clip, fallait tout le monde, pasteur, Marambo Salango, ou la ranga le pangu, ndeni opesingate. Qu'est-ce qu'on a le clip ici là pour le logo. Qu'est-ce que Kindoki? On va toujours à Kindoki, c'est pas Kinchor, Kindoki est consciente, n'est conscient. On va dire à lobby, à comment le bon parce que à la thé, à mon blog moins mystique Nabutu, à l'inga dévoilé dimanche oyo. À ça les messieurs à Kolo, Bakena, Baki surtout au pasteur Moïse Azalang. Dimanche oyo. Ce qui est à le Bakis Moïse Mbias, on sait que personne Bakis. Si on est dans bassin en bazate. Donc Dieu n'existe pas. Et puis tu penses que non, Dieu Azana ba serviteur na ya soloté. C'est du n'importe quoi. Bon la bangote à distraction Luka base. Voilà. Voilà, à Luka Besto chuté dans le monde artistique Koufeli moi ça allait mon loto un mot par rapport à ça mais ba congolais ba oh non, c'est Koufi na S. Oh, Koufi na S, il paraît. Frère allez mon loto à Koufate. Aïe ma banzembo. Ah non, manzi monzambe. Oh, adore l'Éternel. Bazara ba franc moulage. Ah ba suke belé. Ah, moi c'est Mtakufi. Moi c'est Mtakufi, maman Christine. Ah, maman Christine hein. Moi mon va na kimia maman, moi mon va na kimia mes condoléances na famille na bango mon famille biologique à maman. Donc voilà, on a ko lobaka ngo wana. O bali makam na bango wana etali bango ngana zana ngani munganga. Nazana nga munganga te o. Na yebi na nga te ou allons-nous? Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Compte Facebook, on a Tendresse Dibinga. Tendresse Dibinga, compte Facebook, on a ceux qui ont celle de main de Kete, comme Melanga Naroyamba. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Nanga Où allons-nous TV. Chaîne Nanga. Oh, toi, Linga Kanga. Toi, à ce pèlerin Dibinga, Dibinga, oh, yé. Maman, very. Nga yé yo, Likamona Motote. Naza a besoin de caméra, besoin d'ordinateur. Na besoin de micro. Naza a besoin de voiture. Pour na ça la reportage nanga na des informations na source. Donc benga bo soutenir nga et ko sala nga mais so ko bengo finga nga na ko finga yo ko leka même ma finga oyo fingi ngai. Merci na Floka Beya Wani, merci na Karine Mokondi, merci na mon frère Balobi Yemoko aïe. Il a vendu comme Bob Molema. Bob Andoki Tony. Bob Molema. Comment est Kiminga? Mon déco Bob Molema. Et puis il a fait l'artiste noir Nathalie Boé, Ya Gauthier, Nayemo, pas comme un Kima. De battre les kébélés, bah comme. Yo, cameraman, yo. Comme Mika, nouveau marié, wana mon frère a depuis temps donc. Au son na mère fait. Et na songa te bokanga.
bokamoni na bundaki na bomaki e wana ya parler na nga nakolaki na botaki basentaki ngai na mère veut basentaki ngai nde papa silikaki abi non mwana nga nazobotela na batela yo osisi ba classe ozo musalo bala oke basente yo alors bapesa nga punition etant que papa na mama bapesaka mwana sikoyo na boti déjà ma ba ko na bango ezate bazwinga na koko na bango ba bokolanga où allons-nous na mère donc aux la deux chaînes où allons-nous na mère où allons-nous ezamba bokolanga na mwana nga mabeza wapi ale moto. Voilà, motoka de Toloba, voilà, c'était avec tendresse d'Ibinga, donc Bokininga recadré, à Zong soit belé vraiment na ligne, à Zong soit pendant la place, tout ça la cam salo bien moi dans la commentaire, te vous nous invité les propos tenus et zaka yende Toloba, boze la nga plus na analyse ne bon la peine la imisa o yanga tu ya kati, o e batama quoi, je dis merci beaucoup na l'œil, na ma caméra, merci na la salle na montage, mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, c'est les boss charismatiques. Je vous salue mon patron. Là je vois encore Willy Mavita, les coffres forts Buffalo. Nakataba Dallas, Balobi, maman Yvette Mbi, à la japonaise. Depuis Londres, maman chérie. Ma médaille depuis l'enverse, bateau pour l'engagement, il y a les lèvres moi trop, le vable moi fort, na krakabi moi ming, na CPM moi trop, balobi il y a d'avant Toulouse de Bruxelles, Dani Mouyeng l'homme des millions à Paris, il y a Dadi ma bibi mokonda mon mbele, papa n'a exaucé ma bibi na Paris voilà, na mère donc cette personne a bien tout, au bolinga gemima les gros bébés de la presse congolaise de charge mon manalingi bino ya trop balobi Karine Mokondi la baronne maman YouTube maman internet autorité toujours voilà on se retrouve prochainement c'était Jemima Ibele les gros bébés de la presse congolaise ça n'est fini au revoir bye bye sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonja bas il y a 001 c'est JB Koumalouta le pétrole de Dallas Blague de télé, sur le Libiso Marambéa, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Indus, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Koumalouta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV, donc à Luta Contenua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Koumalouta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Koumalouta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria et Certa. Amen.